Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zumel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokopesa mwa sango mpona komeka kobenda mwa matoi moke ya ba congolais to ba congolaise oyo babengi bango soi-disant ba combattant awa na poto ebongi ete tobenda bango mwa matoi po ete bisalela to kisakata na bango bato mosusu bazali kotalela yango na ndenge ya malamu te pe bamoni ete bakomi nde kolekisa. Bandeko babolingo boyebi ete baloba na mokili soki moto asali yo malamu ndeko ata malamu wana elekeli yo emati yo ti ekoti yo ti na bavene te ozali koyeba ndenge nini ya kosala te senga kaka moto wana merci. Senga kaka moto yango merci ezali malamu mingi ke ko multiplier ba parole moko fausse pona kosala moto asali yo bolamu plaisir wana nde biso tobengaka yango bato ya lokuta ba fausse langue bato oyo balingaka kolakisa na mokili ete bango nde bazali na bolingo koleka. Mais en réalité bandeko bato ya ndenge wana nde bazalaka ba dangereux to ba dangereuse. Na banzi ete bato mosusu bakotuna pona nini mama Rosalie azali koloba boye. Bandeko soki nalobi boye nauti komona image moko toto uti ko décortiquer image moko ya ndeko mwasi na kombo ya Yuyu Muntu. Bandeko tango bakendeki makambo ya Armand Tungulu oyo elekaki le premier après avoir kokoma bango kuna mwasi ya Armand Tungulu selon badir ya ye moko Yuyu Muntu apermetaki ye alala epai na ye pe selon badir kaka ya Yuyu Muntu alobi ete alalaki na mbetu ya Armand Tungulu. Tango alali na mbetu wana bandeko na butu makasi amoni Armand Tungulu abimeli ye fara bandeko pe azali koyebisa ete aza kosenga bolingo ezala kati na bakongole po ete bakontinue lit oyo ya bandaki bandeko. Nayebi te
ezali pasi mingi pona biso ba Congolais. Congolais eloko ezali na ye lokuta maloba sukali na flatterie. Po ete Congolais soki so saleli likambo malamu bandeko. Congolais akoki kobota meme mwa lisolo moko po kaka sala yo plaisir. Olie ndenge ezalaka ete moto asali yo malamu osukisi kaka merci ndeko na molamu osali ngai nzambe azongisela yo. Congolais akendeke meme plus loin. Ndenge bomoni yuyu muntu bandeko. Ndenge azali koloba ete nalali na mbeto hôpital na mbeto Armand Tungulu bandeko. Makambo na moni na ndimaki te. Armand Tungulu abimelinga fara. Pe alobi na ngai bandeko. En tout cas, te na mona na ngai batu bayebi ko flatter batu na maloba comme oya mwana mwasi oyo. Te azali somo. Azali somo des fois te. Oyo penzo zolakisa penzako. Oyo ndenge monaka bato bazalaka ba dangereuse. Bango nde yeyo. Ndeko. Pona nini kokende kokosa. Na ba makambo yo kuteza na tina te. Senga kaka merci balalisi yo na mbeto. Lobanga ka bandeko en tout cas moi si Armand Tungulu na sengi merci. Alalisi nga na mbeto oyo Armand Tungulu bandaki kolala. Un point un trait. No bandeko boyebi kutu ndenge nazali wana na lali na mbeto Armand Tungulu bandeko makambo na moni na ndimaki te. Ngai yuyu mutu na ndimaki te na moni Armand Tungulu fara azako loba na bandeko. Tango mosusu bato bakoloba ete ngai mama Rosalie nazali kotia pilipili na mungwa na kosenga na papa Botamba tiela biso babilili tomona ndenge nini mwana mwasi azali ko multiplier maloba bandeko. Bato ya boye soko yoki ndenge azolobolobi ya mwana mwasi boboto mwana mwasi malamu me vanda na ye. Nde okoyeba ezaleli na ye. Papa Botamba tiela biso ba image s'il vous plaît. Lali na ndako ya Armand na lali na mbeto Armand na lali pembe na kwasi o nga na moni lelo Nzambe kaka ye nga lelo na lali na mbeto ya mwana mbali wana oyo nga na moni na ndoto na moni na yoki mungu wa Armand azosenga biso totika ba distraction alobi na biso bo se préparer parce que bazo nous va massacrer peuple na bino que bazo ko ça va bazo ta est bazo préparer génocide de notre peuple et ça peut-être d'autres mais tu as vu que ça va bantu tu as vu que Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre mais ça je me suis sous tozo négligent mais na ninga na bomba mama fila lobi na raté il faut loba. Bandeko bino moko bouti kolanda ndenge nini mwana mwasi oyo na kombo ya yuyu muntu boyoki bino moko ndenge ya silisi maloba likolo ya nui moko oyo bapesaki epwalala na chambre ya Armand Tungulu boyoki ndenge nini asilisi maloba pe na balokuta na ye oyo ezali komonana ndenge azali koloba bandeko babolingo kokamwa okondima te. Bandeko ndenge ezali wana makambo nga na moni na mbeto ya Armand Tungulu nga na lali na moni makambo na ndenge ya kosakana te na moni Armand Tungulu aye abimelinga aza koyebisa ngai bolingo bozala kaka na bolingo epuis botika liti te bandeko na lokuta nyonso boye en tout cas bandeko oyebi te oya biso ba Congolais na ba Congolaise Mobutu ko atiaka biso na esika ya mabe. Mobutu atiaka biso na esika ya mabe. Bandeko depuis mama oyo Armand Tungulu akufela mobali na ye amoni makambo na makambo auprès ya ba combattant amoni makambo ba misusu komona ba memela ye encadrement bache ba mabanga oh mama tala to memeli yo encadrement o to che mabanga na kati signification nango ezali ete
pona kolakisa libanga oyo Armand Tungulu abambaki yango na ndenge ezali yo na mama tokotika yo te tokozala kaka na yo eya na moi eya na butu tokotika yo te bandeko baloba batikela mama wana mabanga basimba nzela bakenda na Londres bandeko tango facture ya wisi eyaki wapi bakombata baponyoka pona kaka 2000 € bandeko ndenge ekomi ete mutu na kwe na ye bakomi kosalela kay ba cotisation neti basi oyo tomonaka Ethiopie bakotia ba photo na ye internet est-ce que bino bakombata bokoki kozala na mayele te bosala cotisation na pe na ndenge ya coulisse bokende bopesa mbongo il faut botambusa photo na ye na ba internet boyebi mokili mobimba emoni yango wana nde ezalaki bosambwisaki ye me sanke bomi yeba yango la bakongole bandeko bakongole bazali bato ya kolanda te surtout bakombatan bazali bato ya kolanda te po ete maloba ebele me misala ya kokufa papa Roger napesi yo maloba Vraiment bandeko babolingo bakongolais pe bakongolaise ezali pasi pe mawa komona ndenge nini bato oyo to bakombatan ndenge nini bazalaka na maloba sukali surtout soki bamoni kamera ata likambo ezali bongo te ya koluka kaka lobela yango ndenge wana po ete kamera ezali na liboso ezali pasi pe mawa bandeko ndeko soki par exemple bapesi yo esika olali na ndako ya bato soki osepeli na geste basali yo senga kaka merci ndeko na geste osali ngai en tout cas na sepeli mingi mais kolinga te okota na flatterie okende ti musika o na moni mobali na yo abimeli ngai o mobali na yo abimeli ngai zo kosenga ete tozala na biso bakongolais tozala na bolingo pe totika liti te to continuer liti pona nini yuyu muntu alingi kozwa bato neti bazoba donc Armand Tungulu azelaki kaka mukolo yo koya ya kolala na mbetu na epo abimela yo alobela yo ba makambo ya réconciliation ya ba congolais ke bozala ini po ete bobunda monguna alingi akota na mboka bandeko bino bokomi kosakana na bato bokomi kozwa bato neti bazoba yango wana ezali kopesa mawa tango nazali komona bato bazali komibenga soi-disant bakombata lokuta alors nazali koloba litango sens na yango ezali nini ezali kaka soki ozalaki no ata mutu moko ozalaki sérieux bato bayebaki yo sérieux soko okoti kaka na kati na bakombata on dirait kuna ezali na ekole mobimba oyo bazali koyekolisa bato ndenge nini ya kokosa okomona na bato mosusu bayebaki ke na poto bazalaki bato ya bosembo lelo bakoma ba grand menteur lokuta eza kitoko te makambo bozosala un jour bana na bino babotami na bapoto bakotuna bino mais papa mama pona nini ozalaka koleka liboso ya kamera pona koloba na ba internet na sina mono zokoloba mais nzoka nde makambo ozalaka koloba ezalaka ya lokuta bokozanga réponse ya kopesa bango bozali ko préparer avenir ya bana na bino malamu te na balokuta oyo bozali lobaka bandeko babolingo yuyu muntu amoni Armand Tungulu abimeli fara bandeko bomoni ndenge bato bakomi kokosa tika molimo ya mutu esika evandi na yango kimia me tika nde kokosa yuyu muntu amoni Armand Tungulu bandeko na ndenge aza koloba ngo na mitunaka mpe nani yango akendaka kobeta etonga mpenza bambebo yango mpe modele evimbela Armand Tungulu abimeli yuyu muntu botala kaka bino moko abimeli ye pona nini pona kaka nui moko ya mbetu ya Armand Tungulu bapesaki ye po alala Armand Tungulu abimeli ye aye kolobela ye maloba 10 donc ya zwi kaka nui moko na mbetu Armand Tungulu abimeli ye apesi ye maloba 10 mais ya zwi kaka nui moko pe na maloba ngo alobi
aza kosenga ete ba congolais to sangana to zala na bolingo monguna sakoti na mboka to benga na monguna bo continuer lit na ngabo tikate e bongo bandeko bomi tuna sikoyo ye sikoyo to lo bae sikoyo ke Armand Tungulu azali nde na confiance mingi ya yuyu muntu ke ya mwasi na ye po mwasi na ye alala na mbetu wana malgré depuis Armand Tungulu akufa alala kana mbetu na totikala koyoka te mwasi na lobike na alali na moni Armand Tungulu abimelinga ou bien ebisinga iboye non kaka yuyu muntu nde lokola batikeli mbetu bandeko ale Armand Tungulu abimeli bandeko likampa ko kamwa tala en tout cas ya solo penzako mwana mwasi oyo aza penza numéro bandeko baboliko na banzi na même mwasi Armand Tungulu place azali aza komituna Armand Tungulu vraiment akobimelanga tata solola na ngai ake kobimelanga nga yuyu muntu basololi na ye makambo ko basololi bongo nga muntu nazalaka wala pona nini abimelanga ngata yebisanga ta place azali yuyu muntu ikande kokosa mwasi Armand Tungulu tangu nyonso alobaka ete nalukaka na yeba Armand Tungulu bachaye wapi banini e bongo Armand Tungulu akobima te po ayebisa mwasi na ye aloba ete non ndenge ezali wana ngai ndenge ezali tala esika bachanga boye place boye bokende bokomona esika bacha nzoto na ngai akobimela mwasi na etakende kaka kobimela yo yuyu muntu po bapesi yo kaka nui moko na mbeto lali ale aye kolobela yo maloba 10 bandeko en tout cas te lokutango pe bobongisaka yango ekomo kokende na sansa mabe bandeko yuyu muntu aloba tala sima te vraiment ezali pasi pe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba vraiment en tout cas bandeko tozala penza na mwa luzitu muke pona liwa ya Armand Tungulu totika nde kosala ba makambo mosusu tozali kobenga yango na lingala bisalela ndeko soki bapesi yo esika ou bien zala na ndako ya Armand Tungulu bapesi yo ata nui moko olali senga kaka merci mama Nzambe ya pambola yo me kobakisa bamaloba te po ete osala mwasi na ye plaisir. En tout cas papa Roger azali na raison parce que tango mwasi na ye alelaka ete batia nzoto ya mobali na nga wapi nalukaka nayeba azali kobeta motour de gauche à droite mbala moko kaka mbala kaka pa yuyu muntu oyo olali na ndako na ye o namoni Armand Tungulu abimelinga fara bandeko pe ya bandi koloba na nga oyebi teke sikoyo mwasi na ye motu ekoshofe pe ya koloba ete me Armand Tungulu ngai nazali koshofe mutu awa mpona koyeba yo batia nzoto na yo wapi okobimela ngai te olobela nga yo oza kaka kokende kolobela nde yuyu muntu mpona makambo ya division na bango ya bakombatake basangana bakontinue elite ebongo yo koyebisa nga te esika nini batia nzoto na yo bomoni boza kofaire chauffe kaka motu ya mama oyo na bilobaloba na bino pe na bisalela na bino lokuta ebolingi kotika te ezali pasi pe mawa bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango na bino moko bojuge bomona kaka bakisakata oyo bakombatan bazali kokende kosala bisalasala vraiment ezali pasi pe mawa soki ozangi likambo ya koloba ndeko vandanie tango mosusu silence mosusu eteyaka pe bato elingi koloba kaka te soki ofungoli monoko nde bato bayoki yo silence na yo pe ekoki koteya bato me oyo yuyu muntu bandeko na yoka na nga ba makambo oyo mbalo penza yuyu muntu abeti kano na ndenge ya kusakana te mutu ya liboso ya vivre Armand Tungulu nde ye na kamwe bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci.
bandeko babolingo na bandi boyi kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.